Tu es vrai, vous devez comprendre que ces derniers temps, Tozui, Bamatanga et Belé, le rôle Mboula. Tokufeli Moka et Kufeli, Batu et Belé Minene, Papa Yerodia, Koko Nabiso Gizenga, Maman Pauline, Koko Nabiso, Maman Nabiso, Autotika Nabiso à théâtre. Donc, Maman Wasso. Banda et Moutubila, donc, gouvernement bimisi mon et belé. Kokunda batet, tu vois, les ablagité. Alors, maman n'a pas pas en part, puisqu'Azali, moi si, à mon nene. Donc, peut-être que Kabol va charge en Azali. Mais, maman, il fallait retourner les Awati. Merci, Batum Souba Bazi Tante. Mais là, on a pas ça, Batum Souba Bazali, mais Babatam. C'est Dieu qui donne et il a repris, donc c'est ça la vie. Mon atier, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Maman Pauline Ndekani Abotami Awana Mboka Mokonzi à Kinshasa. Abotami le 30 mars 1957 Awa na Kinshasa. Asali Baetik na primaire puis secondaire l'école ya Saint-Marc. Ezali na Tsango na Masina na Kona Kasafini. Na Kingasani. Puis à CIC secondaire pour un super diplôme kaka na école ya Saint-Marc. La vie na ils sont là sur Toyebi à Banaki. La papa na biso, papa Kabasele Yampania Pepe Kale Pe babota kibana Ebele La simana ya atikeli biso Bana na ye Pe azwaki bakoko Bakoko ya basi Pe mibali Maman Pauline Ndekani atiki biso ezali mokili moto azali na tango na ye pe na ngonga na ye ya tour na ye lelo ezwi ye lobi to
tolobi kuna moko na moko akoleka kaka na nzela wana yango tozali na susi kolongwa na biso awa tozali kokende kotika mama na esika na ye ya kopema ya suka na cimetière ya Nécropole oyo ezali na commune ya Nsele yango omoni tozali kozwa mwa ntango ya kopesa bino likambo moko moko mpona kuna ezali mosika na embouteillage. Mon présence ça veut dire que Wenge musique à maison mère nde présence na mon kati ya siko ba impression ezali par rapport ya maman na biso Pauline wa mtu ka biso mwasi ya pepe kale lelo pe akomi en tout cas impression ça premièrement maman Pauline Kabasele adapte na maman nanga dans quel sens puis Roger na fanatique pas pepe kale na lingaki artiste na mingi pe na lingare mingi. Alors à chaque instant maman nous a organisé hommage à Pepe Kale, nous avons toujours présent. Alors maman nous a linganga mingi. Azab na ko pesa ba conseil pour féliciter pour l'esprit à générosité wana o na za ko zanango envers famille na bango. Alors nous avons na pasi ya ko ka sangwa maman kufi. Ya moni lelo dimanche à lelo na paralysé ba émission yo surtout na olekate pour honorer mémoire ya maman Pauline na combo ya président Werason le roi de la forêt pe ya Wenge musique à maison mère dans l'ensemble de mon mboka pi Roger toye awa kokabola mawa na famille Kabasele na famille ya maman Pauline na masala biso pe fiston ya mpanya o pa embara na maison mère le loi c'est pas Fabrigas. Tu es consolé bango. Voilà la raison à présence dans la awa. Tout le monde comme mingi balanga nzemo mingi ba monanité, ba tumingi ya culture ba monanité parce que tu que maman Pauline fait azaki moto pa mesana ki mingi mingi na bino. Okolo banini na tina likanisi wana pa tu mama ne to ba ki matango ekozala. La présence ya ba tumingi ba eti. Peut-être il y a eu problème il y a communication. Et moi ce que j'ai remarqué ici, il y a aussi un problème il y a organisation. Par exemple, Wapeska Baté, il y a Bata culture. Dans Bazio, on m'attend à normal, tout le monde normal. Dans mon goût de pyrogène, il y a pour vendre dans la télémi, il y a télémi, et si tu offres de la thé. Et si tu as si tu musicien, si tu as artiste, si tu as Bata culture, et ça thé. Dans Bazio, on m'attend à normal. Et bah, il y a la moitié à Grand Star. Le rôle à Pepe Calais, il y a la commune, la maison communale. Et si tu as là-bas tout. En tout cas, quelque part, tu as des six artistes. Les gens diraient honorer moi si na bisoté. Moi, ça peut pas caler, il fallait aller dans milliers de na place moroboye. Oh, ezaki ke, oh, permettre aux artistes baya. Mais on a commune. Yo mo moninga ne côté ligara déjà matolo, batro sima na bilamba ko senga, yebsanga artiste balinga bongo te. Yango moni artiste belé peut-être ba ki mabaya ba milliers parce que tu as un souci, mais si tu as la moitié de biso, moitié de icône, la musique, le rôle, Pepe Kale, en tout cas, biso, artiste, toi, décis. Donc, par rapport à Bolingo, bino na bino pe balanga nzembo mingi Bolingo ezalete parce que au tiko lo balika mo organisation pourquoi pas que balanga nzembo pe soki balanga ki ba honorer maman Pauline banga ki pe ba sangana pona basa la pelika mse basa la pe ba obsèque malamu yo yango moni famille pe ju charge c'est que Bolingo pe côté ya balanga nzembo ce qui est vrai vous devez comprendre que ces derniers temps tozui ba matanga ebele le rôle mbula tokufeli mboka ekufeli bato ebele ya minene papa Yerodia koko na biso Gizenga mama Pauline koko na biso mama na biso oyo autotika biso ya théâtre donc mame Waso bandaye mutubila donc gouvernement bimisi mbongo ebele kokunda bateti wana eza blagi te alors maman na biso pas na part na ye puisque azali mwasi ya musicien munene. Donc peut-être kabol kaka charge on ezali mais maman il fallait retourner à Wati. Tu vas retenir que les musiciens, la culture, bazana mawa. Mais peut-être milliers de peut-être bateau kima. Ils ont maison communale, donc il y a la sécurité. Namo Piroché na ebiso que pona kotawa
bapeti wana bayembaka yembaka batiaka bato bambriema bakakanganga na bilamba. A compte goutte naza oyo otala ye natalaka ye namonaka ye bon tosololaka nayebi kutu te elekeli nga bon osani elobaka si na bana mpe na baninga na ye oyo bazalaki na association ya baveuve. Bon bazala malamu ezala bien quoi ngomba wana vraiment eza nécessaire ndenge azalaki na ngomba wana mpe eza bien nayebani na bango tozalaka na bango tosololaka na bango ezalaka vraiment bien eza très bien donc baforce na makambo yango ezala bien balemba te parce que so balembi. Merci beaucoup. Merci. Maman Pauline azali maman oyo apesaka leki ya mobali na ye na bala ye pepe kale na tangi na baki jabone na ba jibe nga mwana bandal naza na DGI mais maman na sai tu nazwa leki ya mobali na ye to souvenir nini gombia tuwe maman na alinga makasi nazaka boye maman na alinga kwa mwana ye nda sala nyonso tuke nazwa semeki na ye na boti ne bana bele mais maman na ke pesinga passe ezane ti balongoli nzete na kati ya libota pesinga souci makasi vraiment. Merci beaucoup. OK. Mon amour, mon amour, mon bébé Salini Watanabu, Rikana Sana, mon amour. Merci, Adadou Charma. Maman Alali.
Bonjour. Ouais, naole la maman biso. Maman a fisto ya pani aza maman na ngai. Et de l'autre côté, naole la koko na biso po aza. Moi si a défunt papa na koko na biso pepe khale. Mais par exemple les artistes belé ba yete mais to moni ester to moni bino nyonso to moni no boza belé a okolo ba na o ba solo ba kuna bino. Batu balobini. Balobi ke ba artiste belé boyete boleli ete ba bilo moi mais na moni bino bosali. Non, biso c'est normal, biso. Moi ba tanga biso na liste ya artiste wana ate po oya matanga na biso. Mais na moni ba matamsusu ya victime bazawa. Namoni vient na biso Blanchard Mosaka a représenté BCBG. Namoni vient na biso Pi Roger a représenté Maison Mère. Donc merci na ba batum super bazui tante. Mais bala na posa batum super bazali mais baba tami. Batum super bazali ba ki pe na butu le bazui tante. Pourquoi le bali na famille ekufeli mamodo chanter. Baza mutema munene. C'est Dieu qui donne et il a repris, donc c'est ça la vie. Puis ça, d'autres qualités, soit marié, les deux bagatures, on a besoin de aller. En tout cas, on a un titi dans le bas. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tout le monde vient à ouais. Oui, la maman. Et la souba zolo qui est artiste, baleli maman, bazali, mais tout cas moi, tout le monde, on sac, tout le monde c'est. Mais ambassadeur dans pays, représentant le pays, représentant le président. Tant au monde c'est du go, au monde papier le prince, au monde je sais pas chéri. Yo, olingi président Félix na ba pays ce soir là. Non, ambassadeur na bango bango. C'est normal. Et puis là. Mutu moko na registre appel ya bibemba la raté o azolela tete soko bato e pasa olela tolela tant moni biso tolela maman na biso point barre donc koluklango ma mbebele totanti. OK, par rapport à mon sang qui va numéro de tambola ke bato ba ya ndenge nini ba matanga za mal organisé bisika ko fan des artistes d'artistes be basé à côté les mana éviter selon. Toi na éviter ngana yeki kala mona maman. Moi je pense que l'essentiel na matanga les ala roya ko compatir. Oh ya lelo et comment il y a on dirait feti ko fanda il faut bolia bo non, c'était pas ça dans le temps. Kozonga utumingi te 1992 il y avait pas tout ça. Donc je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est pas seulement obligé. Dans ma poto, dans ma Brazzaville à l'étranger, et ça l'a raté. Vous venez, vous pleurez, vous compatissez, et puis c'est bon, on enterre la personne. Vous avez en maîtrise et comprendre la vie. Que quand il n'est plus biso, il faut se comporter, il faut continuer à ma vie. Donc c'est un peu ça. Moi je pense qu'il n'y a pas de place, il y a ça. C'est lui-là n'a pas bu ou n'a pas mangé. Je pense que c'est même pas important. Ok, c'est dit que moi, mon gentil, la famille est coupée. En tout cas, mes condoléances. Moi, j'étais à Balari. Pépé Calais à Panya, na Kifunda. Mon natie, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur. Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température.